Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a Denis dans la famille, pour faire la bayayate. Assez pour ça, moutoni dans la famille naïe. Chose à pouvoir, chose à prophète. Il y a Denis. On sait pour ça, moutoni dans la famille naïe. Attends, moi, on a lui tombé. On sait pour ça, dans nous et ça te peut passer la gaz morobo ya pamba pamba zanga nango tina edi maloko adeti maloba oya loba pour na rafine tomber pour que ça mité. Posant la carte à Mumbeka, posant la carte à Mumbeka. Du respect à mon frère, parce que si tu continues à faire tes bêtises là, je vais m'occuper de toi et je m'occuperai de toi. Mais ndenge dia na livre na mboka nzambe, wa déjà en danger. Si tu te répands pas, na lobi nation mobimba boyo kanga monde entier pour boyo ba prophète. La fila. Il est logoté, et logoté. Babi de sa côté ne konangai. Et logoté. Ça non ka ba maloba, et zo non ka valer so ekokisami. OK. Boye de ni otika libanga. Est-ce que de ni pena pouvoir oboma mutu. Toi na pouvoir ozo molimo mutu. Non, qui prophète na na famille na yé. Ne konanga tous ami kolo tous à respect. Mais les autres mon double stade hier. Fallait tirer ce double stade. Est-ce que ça défie parce que babi ntazo banda, babi ni bozolanda. Alandi biso, biso ka bato bandaka ya landaka, ba double. Azo pas bino. Azo ko na biso. Yesa sala so droite. Te asala déjà so droite. Asala déjà. Et ça beta double. Biso ti. Asala so droite ya start ni mai. Ngana zo croire na ibike mukolo ango to zilande bibele. Oyo ngana ozela yango wana. Papa na kanga data lelo. Ngana kotikala bolongo lisu golo ate. Parce que déjà ba image tikala. Parce que déjà si na meli miel na mafuta nzo na miliki. Elo ba nso. Elo ko bangi sanga lisu se papa wangila ezate. Comparer sikoyo succès obiso to sali na poto. Na succès bango basalaka. Bango na poto batambola te. OK. Et puis bango na poto batakoyamba bango basala te. Au moins la vidéo tu bakina ko lié même na bandaka bakolwa. Au moins la vidéo te na ko sortir de konanga yi poto eza ya feri. Mon konza ba wangila batebele babaya yi. Na poto pena na yoki pena li solo na yete. Biso to uti poto. Est-ce que poto na biso ba sexe ba mama bate sambwe? Ba sexe ba papa sambwe? Au munike bo soani pété. To soani pété. To sepeli ici patron na biso. Très bien. Ya ilu sazo beta na kweyo. Museki ninga zobeta na kwe kuna marka usa mati mokie ngana za ngambo koto yo ya Virginia kanya attaque tiens faire comme le une photo alors la gauche droite ya kiwana pour bokine poto non au moins na vie soko yeba ngote soko zuli pamboli moko et yeli na nzela ya ba gaulois yeba ka mutazo simer ba responsabilité la weza faire très bien. Ceux qui ont ligné Bagoloa et Bagoloa bakolinga yo, Bagoloa bako soutenir yo. Et Bagoloa baza na partage ya succès, partage ya leadership. Oyo to mona kayango et pa ya ba frère na biso te ya ba wangila. Tolela ki awa, bo pesa biso koko, bo pesa biso koko. Koko abimise loko ango. C'est-à-dire Koko asala ka succès na be émission. Mais na Nzembu ayembi akoki osala succès te. Nzembu ne simbité. Et simbité. Plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci parce que vous êtes belés partout dans le monde Yolanda. Émission Abisso Mozino, la carte chaîne Abisso, Congo Liziba Télévision. Merci pourquoi parce que vous êtes belés. Tu es à travers ma commentaire na bino vraiment. Merci derrière la caméra, Chadré Colony, réalisateur mineur vraiment pourquoi pas Jonathan Dayo, c'est ma caméra les que tu pas dans la pemi bambote belé. Merci na bino tout bolinganga diko les mignons et à travers ma commentaire ma peine la bino surtout ma remarque ma conseil et ça leur plaisir à tourner moni maman Jackie des Colonnes depuis Allemagne wana Zanga Mbongo Mezala na maman Jackie des Colonnes vraiment et ça leur plaisir à trop. Merci na Coca Fils, un grand pote de Coca Fils depuis Colonne wana pourquoi pas les seuls congolais au hasard restaurant na Riolo et hôpitaux Marshall Souvé na États-Unis bambote belé pourquoi pas Amédée Massoudi. Amédée Massoudi pour les États-Unis, Bambote Belé aussi la grâce Kankou, Bambote Belé, pourquoi pas, c'est un grand merci à tout le monde à travers chaîne Abisso, Congo Liziba Télévision. Après Europe, une première fois vraiment, fraîchement, on va bien à Djika.
akomi papa la guidali akomi papa to yambie le na kata congolais na mozindo to roba tout o c'est que les gens disent tout bakata émission était à Canada dit ça dit son nerf to yambaye vraiment to so ngam so nini azongi parce que baba c'est mon gars qui na ko zonga te ko tikala luka poto trop to ko yebaye pourquoi azongi et puis ça a regretté d'azongi to ko so na kata émission so qui chante kaza même nga itanga afungola vraiment plateau bonjour et bienvenue Dadi. Ah, vraiment. Bonjour. C'est la mignonne, hein? La mignonne. La mignonne. La mignonne. C'est toi? C'est moi. Ok. Dadi Namabele. Oui, Dadi Namabele. D'abord, Napesio, merci. Et au salut vraiment bien fort. Très bien. Yamakasi, au benginga mingi na téléphone. Dadi na yambayo penza, et au sala kitoko makasi. Et tout ça na Congo les Ziba. O émission Mozindo na lingi penza to lobela pena Mozindo ngo to kota pena tina kati e ko pesa kitoko makasi vraiment na balandi nyonso o basepela kana ngai lelo nazobenga na kombo ya Jika lelo nazobenga na kombo ya Parisien lelo nazobenga na kombo ya mwana poto et puis et comme lokola slogan moko extraordinaire soka nazotambo na nzebe nyonso mwana poto Jika na lupango benga na benga Jika mwana poto c'est-à-dire ezanango lisumu te ezanango vie normale très bien tous en biso pe ba lekinzela un jour to koleka très bien mais d'une manière historique esenge to tika pe ba histoire na kati ya mokili oyo très bien na pesi ba congolais nyonso o bazwi lisusu ngolu bazwi chance bazwi grâce ya kolanda ngai awa na Congo liziba na émission Mozindo yawe nzambe tata apambola bino merci na ba soutien na bino physiquement moralement spirituellement na balolenge nyonso oyo bo soutenir ngai et na kozangisa te ko kanisa bandeko na biso ya este très bien bisika bizwami bino batu bayebisaka nga balobi ah Dadi soko totana ba comédien nyonso comédien oya reconnaître ka biso bande kwa est eza kaka yo eza motema babota makanango na bota mane na motema oya ba patrimoine motema mawa naza patrimoine patriotique o nga nazali c'est pour cela lokola wuta ko bota manangai balakisa ngai mboka na ngana ba mesure nango na ba mètre nango na ba kilomètre nango Congolais nyonso place azana coin fin fo ya mboka na ngai azande ko na ngai très bien bande ko na ngai ya este na bosani binote o oyezo kalelo etaliba Congolais nyonso nzamba pesa biso richesse bango basepela kate o batoto ya Goma Bukavu Masisi Uvira Mungu akubariki na lingi bino mingi nzamba pambola bino voilà nakoloba boye nazape mutu ata na kati ya mbote nazangisaka te ko présenter ba mes condoléances na ba famille nyonso batalaka biso ndeko na ngai osala ke mission munene mais peut-être yo moko za inconscient yebaka te eze mission oyo na minute bato bazobela bazotala biso bato bakufeli bazotala biso faut aussi c'est comme maloba nyonso liboso na bango très bien na présenter ba condoléances na ba famille nyonso obozu ba matanga obozu ba problème na ba famille surtout ba famille ba na ba accident na ba nzela c'est dit nous comprendre te Congo banana ya ki deti ba accident we komi modernisé vraiment et yé lisusu makasi ba bonne guérison na ba congolais nyonso o bazobela nzambe tata pambola bino abatela bino lisusu. Merci na Yunishi Banze, la fleur du jour femme intelligente. Merci na Aimé Ponda, Dollar Boss. Piponzenga, Mbongo Akisi, Piponzenga, Tata Pambola yo. Merci na Fondation Éthique, Jolie Ilunga, Éthique, Tata Pambola Bisika Bizwami yo. Merci na Ndikola Diego, la mignon. Oui, Bible sur chaque chose à son temps. Ngai banana banda musala o na telemaka place mon côté na mataka nde ba niveau très bien on se comprendre na minute oyo ndeko na ngai oyambi Goldberg de YouTube très bien mutakala na nkolo un contre tous frappe na les frappe na retour nda panza analyse c'est dit muta panza analyse
ndeko na nga koblake te. Très bien. Nga na sa n'importe qui te. Oso comprendre entre temps mikiliste. Mwana poto. Et na yena ba technologie ya sika. Ya ba façon ya kosela ba analyse parce que na koute na ba l'homme le plus intelligent. Lokola ba Patrick de Pana maboyimbo papa na China. Très bien. Na koute na ba tamayele lokola ba ya dadangu ngwabana. Oso comprendre? Na koute na ba to ndenge na ndenge ba ya cherigola. Ozomona, c'est-à-dire et pesinga sous sagesse et intelligence, il y a ma casse pour la mossa musala oyo. Voilà, merci mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes belés partout dans le monde, on a Nabiso, l'émission Mozindo, tout le baratou, c'est que les gens disent tout bas. Vous retenez que les 24 mai, sorti Andy Monabiso, chocolat, et après la mise featuring, hérité Watana Bibian, bientôt là déjà beaucoup zango. Voilà, tout ça, dans le YouTube, maintenant, ma solongo, les lois étaient belés, malobaki, dans des ans, problème, dans des ans, problème, ma famille a voyagé raté, dans des lela mingi, na zongi sous namboko, mais dans des kia zongi. Tout le monde a une délivrance. Tu peux ça merci nanani vraiment pour un voyage. Non, vraiment, tu peux ça merci mingi, nanzambe tate à l'écolo. Très bien. Il est dans sa première position. Parce que il y a des articles qui sont appelés, ma poto ça a besoin de bisognos. Très bien. Parce que ceux qui a zaté, ils ont besoin de mon côté. Oyo koloba osala na sans volonté nzambe parce que pema na bomo iso que zate mon frère profitez na leçon oyo hein na te profitez na leçon ozomona omoni force ozana ngolelo na komimona ozomimona lelo ezaka eloko moko ka muté esalwa ngo eza pema. Très bien. Ce qui pema eza to komimona te et na deuxième position tu sa papa Hervé Ferregola, Jésus de Niance, le padre Motoyambo, moi encore, je suis encore père spirituel, il y a Bagoloa, il y a mon entier. Très bien. Oui, effectivement, na vie ya mutu, et ça na caché moko et koko tika na vie na epe koko la taillé. Loko la ngai caché na ngai et tika la ke dadi aza sutuke la ya poto. Dadi alela ka poto. Dadi zaka na posa poto poto linga kete poto e simba ga yete. Oui, effectivement parce que c'est na kuta na pena ba déception trop ya poto. Très bien. Omoni ngane na zaboye eloko na koyebisa yo Diego. Batu baloba ki bakoko loba ba période moko boye 54 visa moko ereniaka boye batu bateyanga batu babwakela ba mbwake ba bidadi vous avez pressé vous avez pressé la patience paye na ebisaka bango na lobi patience paye ezalaka epa na bido ba wangila patience paye eza partout. D'abord, là où j'ai été, ça pour ça, poto, ou un passeport, ou un visa. Nasuki Sagaït. Aninaka a humilié dans un moment wana. Soka na kena na passeport. Humiliation totale. Là, j'ai été là. Là, j'ai été là. Pourquoi tu l'as nengai? C'est pourquoi on a ngana ngana visa Brazzaville. Ngana yebo Europe ngana ya Brazzaville. Pour moi, ça humilié. Ngaki na sala humilié. Na vie faut que ça la très sage. Omoni le oyo kozala pene pene ba Gaulois na découvrir babiloko mususu o banana botama na découvrir yango te. Ah bon? Mais tu blo ni. Na découvrir amour. Très bien. Na découvrir libéralité ko kaba et pas ba Gaulois. Babo pété. Babo pété. Na découvrir ce que lingi ba Gaulois et ba Gaulois ba ko linga yo. Bagolois bako soutenir yo et Bagolois bazana partage ya succès partage ya leadership oyo to mona ka yango et pa ya ba frère na biso te ya ba wangila tolela ki awa bo pesa biso koko koko abimise loko yango bali ba wana meilleur c'est-à-dire koko asala ka succès na be émission mais na nzembu ayembi akoki osala succès te nzembu ne simbité parce que na tala ki yango nanu tala chanteur bayebaka ebandela nzembu na ye tana tala be extrait nzembu na ngana bi yango o film ba Nigeria bima na regretta ça dit tout monde ka ba image ngana comprendre que o eza Dubai mais mungongo muto yo kanate tangu mungongo yeko bimesali Sony
Papa Hervé Ferregola a ébi ko pesa mutunyo so chance. Très bien. Papa nanga kanga date ya lelo. Ngana ko tikala bolongo li su golo ate. Parce que déjà ba image tikala. Parce que déjà si na meli miel na mafuta nzo na miliki. Na miliki. Elo ba ngso. Elo ko bangi sanga li su se pa ba wangila ezate. Tala sikoyo sagesse ya Ferregola. Alobi dadilité ya kanda mutaka na nkolo asala promotion makasi po na stade. Na la kaka ye ogo sepela. Toye ko koma na période ya double date. Le 21 et le 20, le 20 et le 21 Adidas Arena. Le koma na raté ki yango. Yo kasko le papa Hervé Ferregola ebisinga lobi. Ko koma na Genève vité. Le koma raté ki deux dates. Adidas Arena. Na lingyo kende kaka tour kaka. Papa na uti na poto ke. Wana tour alobi beta kaka tour. Olongola ka souci Adidas Arena. Abo wana za tour kana beta ki. Sikone na zaboye poto zelo de. Poto zo zelanga sikoyo. O tozo kende skoyo pour na date na bisu le 15 juin na Genève. Biso to uti poto. Mais comment on katanga bêtise ne konanga yo kende. Biso to uti poto. Est-ce que poto na biso ba sexe ba maman ba te sambwe? Ba sexe ba papa sambwe? Omoni ke bo soani pété. To soani pété. To sepeli si patron na biso. Très bien. Ya ilu sazo beta na kwa yo. Museki ninga zo beta na kwa kuna. Marka usa mati moke. Ngana za ngambo koto yo. Ya Virginia kanyi attaque. Et puis moi si on a Virginie na yebité. Mais que ne comprendre que aza film moko asa esprit. Ya moi signé comme compte ba wangina na pays wana kuna. Ba be kwa koseka makambo, ba beti siko ba image mona na te. Ba image ezali mais ba boya ko bimisa ba image pour na société. Il y a hôtel ou na place bazalaka. Hôtel a kobimisa ba image bon hôtel a bimisa ba image so mutu akufi. Ezalaki un simple basi na basi ba discuter. Pour kuna na hôtel wana ba contacter que moi sina mobali ba discuter. Ba contacter que basi na basi ba discuter. Moment que basi na basi ba discuter. Yo obomaka moto ti. Très bien. Ne hôtel wana bomaki moto. Ndeko na ngai Daddy, hakokima, mutalela poto, sisi a poto. Tout bas tout kata ba monika na vie ba bi ai sili. A profiter. Kazabi dai. Mutalela nzambe. Dazongi suna mboko yo. Etambola partout. Ndeko na ngai na bimi meilleur communicateur. Et puis non ça oui na bimi meilleur communicateur. Na cheo. Kasi ba golo ate. Ba golo ne batu bachaka ngai. Ba golo ne batu bachaka même le kechu panda ache ngai pe. Très bien. Ai singa dadi na confirmer yo. Ndeko na ngai dadi yo boyeba ki yakala. Naza dadi yakala te. Naza dadi sko ya sika. Papa Hervé Ferregola ebi singa bi dadi ne soyez pas pressé. Très bien. O sakana na poto. C'est patience au découvrir on est. Patience n'est qu'on découvrir on n'est pas à faire rigole la geste de Niens les padres Montoyambo. Papa, au moins niveau to sali marketing te. Très bien. Na sali marketing na kati ya déjeuner. Na sali marketing na baje ya bana. Na sali marketing na ba forme nyonso. Oyo pona ko lancer ko ebisa batuke date eza moko. Mais avant que moi la date question ko kimanga ba belé ba se poser ba question ba bi dadi ake poto meloni quand rokanga dadi a se pele na ndenge bokende ndambu te parce que mimi ba benga ngo poto ndambu te biso moko to tikeli ko annoncer te poto ndambu bino bato mokili ne bokomi ko lobela biso poto ya ndambu biso to ke poto ndambu te papa poto ndambu webi makolo ninge vimba kana nzela makolo webi stress we salaga papa, vous avez la stress. Yo, ngana zaki na stress cité. Ngana za parent. Moi, je suis responsable. Très bien. D'abord, le ko liboso, bato ba ya minga baza ba camarade na ngai te. Na fana na bangote, na liana bangote to kuta na pété. Mbala na nga liboso to kuta na yango wana. OK. Fona tala non attitude bato ba ya minga yi. Mokili kufa, même na poto pe poto, bata mabete bazali. Et puis ne to kene ki wana na poto. Kaka place to zalaki ya aussi de wangila o bazalaki pe. Ben infiltré pe bayaka pe ka place makamama la mozo salama. Ça il faut dans l'attitude. Na zaki na attitude. Ba yi ba c'est dit
bato ba comprendre te eza yeto eza yete azoninga kima po elongo eza pene longi bato basaka nini bakimaka aluka nzela et puis etelela dadi aluka c'est-à-dire aluka mutu moko atuna ye yaya abakimaka ndenge nini non bobulelenga makambo oyo nga nanango na mutu te. Très bien. Moi je suis parent, je suis responsable. Très bien. Musala na sala kana yebi eza musala ya kimia te. Eza musala ya batama, bombana, vana na ndaku, tala musika, okobima ernio so esengelo bimate. Très bien. To bimaka pe tantôt plus tôt. Tout comme okondi ngobima, makambo ebotami, moyo bima ezate. Nina zaki na titidi wanati. Et puis ezalaki na uti kokoma. Oso comprendre? Tout na batu nyoso ba voyage, ba biso ke avion ezalaka na stress. Très bien. Oyebi moment mabe na avion. Moment nini? Moment mabe za moment ya komata na moment ya kokita. Oso comprendre? Moment ya mabe yango wana. Et puis mutu déjà soka matina kati avion. Ezalaka tout comme akokoma, tout comme akokoma te. Yebi ba avion combien bunga likolo? Et puis on a mon salaire nzambe. Très bien. Et ça c'est comme la mission bato na ka mini. Mais on a c'est cassé là on filmer on a cité on a qui na no avion matité. Ah, na bi nzambe merci. Mokano na yo ekokisami. Na seka mukie. Ndi na seka ki? Mais tabo komi kuna nde. Tanto komi kuna na banisko ko tela faut maîtriser l'ongia mutu. Très bien. Oya za nani? Oya yego sala nini? Na komi wa ndenge nini? Makamuni ezoleka awa. Et ça fait un an. Mais, il m'a constaté place tozala ki mobondo, na ba golo o ba ki ko yamba biso. Très bien. Et puis ngai soki na latino bilamba ote esprit kota no kite. Esprit vanda lo kwa kimia, esprit vanda lo la meme. OK. Silence calme. Mais soki na latino bilamba oyo, bilamba oyo etindi kanga na makamunyo na manke na muto na ko mankete. Liga ba manke oyo babi yango ne balongola ko mona bila liste pour na Adidas Arena. Nani manke bato? Babi bino manka ki bato yo balongola ko mona yo. Ndeko na ngai ezalaki kimutema mabe oyo ka ke kimutema mabe ya congolais. Aujourd'hui, j'ai confirmé que ba congolais ya mitema mabe bazali. Musique kalezaki ba guerre moko loyale. Batu bazo bundana ba concurrence moko ya bimisa album ya pa bimisa album oyo ya beti concert ya ba beti concert oyo mais musique batu bokomi ko Holanda batu tina kata ba ambassade tina kata ba Schengen na nyana yo ka pasi soki papa Hervé faire gola nde mutalongola ekombo na ngai mais loko ezaki soit disait ben inconscient moko nde balongola ekombo na ngai makambo wango yo siko na yebisa yo omonisco o tala bible na kini na kini non ça kini esina ya kini ya boya mais bonzo ba suzuti tena ozonga bientôt ah makambo ba conseil c'est bandi ce soir kasite nazonga te sina mutango déjà on aurait dit na za mwana poto ya lobaki to okende te vous pouvez le c'est-à-dire papa Hervé tozobenga ye papa possible pas na ye atabo kaninzela akofongola nzela atabo tenir ya Jericho akobuka mire c'est-à-dire loko le manifere ezate lelo o mwana changu mwana kingasanya suka oye wapi na changu te na ya changu na nyati mikilité onyati c'est ça dans la vie et loko moko na ko bakisela yo eza boende kona ngai au conseil loko moko na ko bakisela yo eza boye Yope un jour, na habité, est-ce que yepe le ketchup panda? Azala pe na likanisi un jour pe. Na musala nyo sabuzo bo salelié. Boke na epatino be poto. De gonanga. Na zana souci makasi na otala modèle onyo kwama o foot ba transport o yati ko ladanga na chango ko pe ko sala accident. Est-ce que mengai na ne sengo parce que ba goloa ba récompenser ngai na ke poto na zongi et na zokende sous poto le 5 juin. On a beti pena CT, na beti yi CT. Le 15 juin. On a comme des potes comme simanda kwa vio comme wewa. Kwenda tu va bien bien encore contrôler. Ba bele okere bo contrôler. Ngai esenga kiba baba décorer nga nanu. Ngala zaki muto na ko ba baptiser nga ngona kitela na Italie. OK. Esenga kiba to kitana na Italie. Italia mona niveau nini bako komisa ngai. Ba sundola ki bino kuna. Salité
ah ndeko na ngai ya so ngo lelo ba internet yango na tuna awa te na keto na kete OK na moni tout refait te OK Élysée Champs-Élysées na moni yango te sikoyo yo yebisanga nini mais ça c'est pourquoi bino moni ba yambi bino makasi mais de moni ba lersi ba mani kita ba kenaki ba yambaki bango boye te différence de classe ni misala mabe bandoki Alexis Wesse ndoki soko yebaka te mutazo loka orchestre mokonza ba wangila manike grand chor mutazo loka orchestre ba wangila ozuli susu mwana yo Clonima Finga o soki ya mwana ya shosho o ya kima na poto tele niveau akima na poto grand sorcière batika ete akima akima na poto batu bakaisa ki toko kima poto yo kisa papa veut faire rigole surtout ngai yo batu nyotso ba hotela ka ba même ata mutu no pele ketwa kaloba kyango adadu ya kozola te ite ya zonga mais ndeko nanga na kosa yo te makambo kotikala o eza makambo sérieux eza non tina kati église omuna pena basala nzambe ba frère bazo biso mon frère soko zongo za zoba tika bana chama bia weti église ndeko nanga mukolo kende poto o comprendre ngo bazo ba ye ba o comprendre que même bandeko na yo ya ba cousine ba biso taka nga ba yebisinga ba bidadi toza déjà na badoki awa ya bato bokokana bilongi très bien lobi okobanda mosala est-ce que so sima 1800 € par mois to 2200 € par mois voilà ce qu'on a bani ko tale 1200 € na fere na pona nani na kutana ba preuve makasi c'est du son na zongi boye ba golwa pe bo sa pe mieux place à féliciter ngai na sauter mbongo na boy mbongo po awa banana botama nanu kutu na sala ta place monte ba futa nga $500 par mois sikoyo na ke okuta na ngo pena na kati ya Paris mutakala na polo fongola misu koyoka ba golwa sonité osali pétrole koyoka faire sonité okufa koyoka mutu sadi ba yebisa batenga na eloko liboso koyoka mutu soni te même na ndeko na ngai esinga na lala na ndako afere gola te mais ba yebisa ba lobi yaya musalo bino bosali ya ba golwa o ya bitumbo bobunisa bitumba risque na vie koyoka ba golwa soni te koyoka fere gola soni te mon frère kanisa nzembo embangwe zalana mbangwe pakata nalobi na jiraki liboso nzambe liboso ba golwa na koyokisa ndeko na ngai na koyokisa ba golwa na nga solité na koyokisa pe papa Hervé sonité ata bachembo papa na moni ba elinga pena mukanda elongia mutekwa na babi mukanda ko bandela musala yango musala pe zali par mois 2400 €. Ndeko na ngai na bogi na ki mato esalinga na biso na betango 2 mois 4800 so na betango 3 mois 7000 et quelques. So na beti kaka 4 mois na lekida ba 10000 demi parcelle na chango ba calcul so yelo na mutu ndeko na ngai na biki na papier na koma autant de mois autant de montant oza calcul mutu bo sikoyo eza pe ba moment oyo na nyana ba no yebisa yo Diego me boka ngaiti ozwa Wester OK mena minute on na za ko utiliser yo okomika muka kasi ebanande nini yo kasi batebelo boka ba millionnaire on basana na mona loka grave te omonika ko simba déjà ka 10000 déjà boyanga mogo mwana wa boka nga dadi millionnaire je salue mon père dadi millionnaire depuis Paris depuis Paris oh depuis Paris oh ndeko na ngai voilà depuis Paris comment peut ko changer ma comme dadi de Paris l'idea de Paris dadi de Panama omoni bato ebele oyo tozala na bango baninga awa na koma na nga bisemba na bango ya kobwaka kaka bango a partir ka ya ba 2200 € na ba 2400 € wana c'est ça okomi pe kobwaka ya makasi ndeti mutu malonga OK rien nzoka tozala kina kaka tobeta batu ndeko na ngai ba faire ba bi ko valoriser batu très bien omoni oyo moko na atali ba gaffe na ngai te atali pauvreté na ngai te très bien
atali te ke bana changu soka komi na poto balakisi bilamba sika akokima bana changu balela poto atali biloko wana te nazoki pe ba proposition ya kokima mais na benda na ekaka des questions sur la tunyongo te tuna bato ba non peut-être ndeto bangi dali masolo tu kobeta makina wa faut to loba to tant so ko ba luter mais to loba tiens fais comme le numéro photo alobi la gauche droite ya ki wana pour bokene poto non au moins vie soko yeba yango te soko zuli pamboli moko eyeli na nzela ya ba Gaulois yebaka moto azosime ba responsabilité na ko affaire très bien pona ye te eza bongo au monde sala be mission boy soko zui bénédiction moko yebaka ye na nzela le kechu po soko bane ko sala pa na ete moya ezaki mbongo nyonso ba Gaulois ba kokabela ngai voyage nyonso ba Gaulois ba kopesa ngai okita o mata e uti na nzela nani ya fere kolana no bilobela na bango wana te voyage obiso to voyager eza grâce ya fere gola Jésus de Niès le patre moto ayambo baloba o bakoko loba to mona pe ba voyage na bango kunati camarade na yendie yene mutazo sala ba comédien ba kende poto est ba comédien to ba kende ba mona ndie ba mona nani mokonzo ba wangila c'est-à-dire vie etambola kandongo wana osoko pone nzambe akopambola nga mena nzela na yo nzambe atouché osani opambola ngai c'est-à-dire nzambe akopambola nga na nzela fere atouché Gaulois moko oya sepelaka nina lobelaka fere apambola nga pona nani pona fere mais to mona yi vidéo mo no sikina TikTok ya fali ya noloba problème d'organisation ba tebele ba commenter ba lobi il a le rôle à jeton parce que maman so on ezaki moi ba mais non ni bondo loba ya bois qui est tant boké bo moni pina organisation que ezaki non organisation ya fere gola eza organisation moko très complet très kitoko très bien talaka biso ba dabi toketo zongi baba kenda batika là et puis comparer sikoyo succès obiso to sali na poto na succès bango basalaka bango na poto batambola te OK et puis bango na poto batakoyamba bango basala te omona ba vidéo te omona ba vidéo te bakina kolia même na bandaka ba Gaulois omona ba vidéo te na ko sorte ndeko na ngai poto eza ya fere ndeko na nga opianga réseau mukolo okenda ngo poto eza ya fere ba chaîne ebele o ya internet ba chaîne ebele o bandeko na so ba journaliste basalaka mingi baganyaka vie makasi ba olobela makambo ya fere très bien mokonzo ba wangila batebele babaya yi na poto pena na yoki pena lisolo na yete ndeko na ngai datoni ba arena c'est-à-dire ngazongi si musique na poto nde ba loba na circuler calme moko extraordinaire na tamboli très bien na koute na bato ndenge na ndenge talaka na koute na baya Emmanuel la Palace le millionnaire Emmanuel la Palace très bien Emmanuel la Palace na koute na batu oyo ndeko na ngai okozwata idée te faire goal za champion ndeko na nga poto soko tuna ta manike manike le bango na bémission te abi poto eza ba Gaulois très bien ba Gaulois ba se belé to ka sa ngolo wa critiquer te azo critiquer te na moni yango ndeko na nga ba Gaulois baza tellement ebelé ya ebelé na poto kozwata idée te stade de France et puis poto nga na kei na sepeli na openza bien te ba mixinga ka mungwa odo dawara na zone ka poto parce que aux autres se sentir c'est-à-dire to yesi koyo ponga na visa 7 ans wala badi na visa 7 ans 7 ans na sabo entrée sortie na visa 7 ans elle nous sonne ne kenda kuna collectif te yanganga moko dossier contre la collectif mais mutu na mutazo ka visa na yé moko na passeport na yi yo mundo comme ko gérer visa na yo et ça ba visa te autre la muki na tongo ba tindi yake ne ko désactiver ngo ba visa na biso za non désactivable ah bon ya bino ata longwe ata ngozonga na longwa pete na ko tika la pe ko longwa te ata ba pesi nga kanda ata ba penga salaire na ngai te
na kolongwa na ngate po baza makamala baza batofana na bango bavana na batu bien bavana na batu bien ba bofana na batu le ketu panda zapi Gaulois telelo c'est-à-dire vivre tazanani Gaulois c'est-à-dire biso ba Gaulois toza ebele pe to le kabango na ebele voilà to le kabango na ebele le to moni affaire ba biza to bien monde ba comédie ba lalité basali balali ba bakanga internet ba bi masola di c'est betamité ba comédie ba kanga internet comédie kanga internet ouais on a ngai olo ba makamna soni to lo ba bina makambo solo comédie bouger internet ya et c'est biti kinga na mitu na bimi meilleur comédien na ke poto na bouger poto ko leka ba comédie neso ba kinde liboso mais beaucoup de ba collègues na autant to kuta na ndeni bango si ba chana nationalité ba comment nationalité wangila ngana nationalité Gaulois bango baba nationalité wangila mais la poto ko za ba de ya nde bazabo e bande ko ngana ba comédien na on peut ça conseiller na poto bo ça très attention boyebi ba comédien na oboma mabala batu boyebi bande ko na biso ba comédien na oboma mabala batu boyebi ne ba pansaka mabala surtout ba ya mibali bo ça na bango très prudent très prudent. Voilà, mesdames et messieurs, là, tu me sais, moi, je suis souka, je suis la date du autre, donc vraiment. Oui, ça va avant goût. Oui, ça va goût. Donc, ça, la peine de l'émission. Ça va remboursser, ça va être au bas. Mais les lots, tout le monde, il double stade hier. Fallait tirer ce double stade. Est-ce que ça défie? Parce que Babi, il y a Banda, Babi, il y a Bozolanda. T'es occupé d'absolument comme naïté. T'es occupé d'absolument comme naïté. Les 10 et 11. T'es occupé d'absolument comme naïté. On a zo croire, naïbi ke mukoloango, to zélande. Bibele oyo ngana ozela yango wana botuna bomituna ba question oya liboso 11 bakendaka turo botuna ye abongisi combien o bakolala mukolo yango o bank ça on osala mauvaise information na tangi na komo wa mutute biso omoni yemo wonenga lobaka focus silence ya la pompon ya la baille biso pe ba Gaulois makamuna ye focus tolobela ngote to c'est la rabibeme to c'est la rabibeme na mesana déjà kokunda na kunda 11 déjà sortir déjà robeta D 11 fois D na kuna za bibeme da 22 day national ndeko nanga obome osali osaka organiser ka journée moko pour les misunya bato TV adali osaka organiser ça dit yo moko tali misuni ya journée moko ekokaka yo te sikoyo osaka organiser sur 2 jours pendant les misuni ya 2 jours on y a combien de misuni mokolo yango focus hein voilà focus c'est qu'on a eu alandi biso biso ka bato bandaka ya landaka ba double azoma pas bino azoko pa na biso yesa sala so droite te asala déjà so droite asala déjà et ça beta double biso ti asala so droite ya stade ni mai na wale ça et c'est na stade bino ko sanga au so droite on va faire ba sauter la porte na insécurité ya mbogoyo o mutayibi penake na okende stade la ti propre mayibi aya sauter porte aya sauter mi fois ndingo na ngai bomela biso bango te lo wane boma papa yaza mobomi akalati aza grand mobomi aboma yoka mawate bandeko na ngai bakoboma bino pendant 2 jours mais un jour bonsoir de couvre ya soute kongola yokaka te kongola sakaka akoya ndeko na ngai presque à la fin ndeko na ngai kokende te namoni cercueil liboso na yo c'est-à-dire akolia mokolo na ba journaliste aya maladi oleki ndeko na ngai est-ce que on comprenait que majorité batebele ba soutenir ka ba kenda ba concert na été ndeko na ngai te na pesuna tunu mituna so mona déjà ba batebele ba soutenir ka mona ba concert na ye aya kati
te n'entends pas comment battre. Mais ndeko na ngai na yebisi yo ni batela. Très bien. Na mono na cercueil na de date wana. Oliama. Jamais. Voilà, nous allons la fin, mais aussi ça c'est une mission na mauvaise nouvelle. Je dois faire communiquer justement na photo na komba Rafin Tumba. O yeba epé na ndenga ta ba TV. Naza ancien. Na musala oyo. Très bien. Ce qui na lobi ete na yebi Rafin Tumba te. Wana na zobela moto. Que son âme repose en paix. C'est-à-dire aza parmi basi oyo. Fallait pas tika internet. Au moins internet oyo et daga biso makasi na divertissement. Très bien. Biso bato tuzaka trop d'émissions to kufaka rarement. Tu sais pourquoi? Parce que air tout dans une atmosphère il y a ambiance. Très bien. Dans un longo ba souci, na tchepe na ba stressité. Très bien. Au moins na outil poto na ye na baxi subo moimulai. OK. Na zwa ambiance kuna, na zwa ambiance koto na sangisi. Ba yamba ki ton ozo ya. Au moins ce ko tika la kuna. To koma kana ba stress mususu, o komo raisonner mboke lengi. OK. Surtout bino bata sika. Surtout, osomona surtout yo muto ye sika. Ba yamba ki yo na débit. Rafin Tumba, Rafin. Et yo koma na taba ici au côté terrain. O to bana ko tindela yo muto ko tindela yo susu, azate kota zamba. Stress ba de suna bana. Très bien. Bokola, Lesa, Melissa. Et ça chose facilité. Très bien. Biso, monde YouTube, monde internet, tous une matanga. Monde à télévision qui lelo, tous une matanga. Na ute déjà ko senga awa, pona matanga jani e ya Kinshasa. Na senga ki. Omoni excès de ko senga, lelo sengi, lobo sengi. Na éviter ba retrouver nga na za nani. Na crédibilité, na respect, c'est comme c'est aussi là. Mais na tenter chance. Au moins on est né. Na senga kaka et ya. Mais na andi maté. Beta senga rare. Mais le vidéo il y a Denis c'est vraiment circulé parce que bazo a confirmé on a Denis. Et le côté. Babi Denis ça côté les ne kona ngai. Et le côté. Ça non ka ba maloba et zo non ka valer so ekokisami. OK. Boye Denis otika libanga. Est-ce que Denis peut na pouvoir oboma mutu? Toi na pouvoir ozo molimo mutu. Non, qui prophète na na famille na ye. Ndeko na ngato za mikolo to za respect. Nzamba kela liwa. Très bien. Oh ya lobaki. Et ça déjà oh c'est salama déjà. Et ça la déjà na mokile ko kisama pona baki na biso. Même ngana minute ata prophète moi telema bi yo kufa kalate. Non, tu n'es pas prophète. Yo comment na ça 50 ans. Yo bo sani okufa. Très bien. Oh esengela ka mutasa na mokile sina saliama. Très bien. Na tambo na mituka, na botibana, na sali succès na mboka. OK, vous voyagez zongi. Na ke na voyager na zongi. Très bien. Oso comprendre? Rafin Tumba, kobanga la biloko wana te. Ba mole mbongo fort biloko wana. Okufa yo. Comment ko lande ko singa ba pardon po ya lia yo mbongo. Lukuta ya Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Accident. Eza pona muto aza na pema. Kolia eza pona muto aza na pema. Kokufa eza pona biso bato to vivre. Tongo moko fo sala nini okufa. Ndeko na ngai Diego ata bazobengo la mignon. Okoza la mignon lelo. Mais son abi Diego to beta tout na nécropole. Otala ba vrai mignon ko leka yo. O kamwe. Très bien. Mokileza ya nzambe, mokileza ya bata mokilité. Très bien. Mokileza ya nzambe. Tongo moko pe ba kokunda ya Denis, tongo moko pe ba kokunda nga, tongo pe ba kokunda yo. Très bien. Ya Denis na famille akufela ba ya te. Ase kusa mutuni na famille na ye. Soza na pouvoir, soza prophète, ya Denis. O se kusa mutuni na famille na yo. Ata mwana li tombe, o se kusa na nute. Ezate bo pesa ba gaz moko bo ya pamba ezanga nango tina edi maloko adeti maloba oya loba pona Rafin Tumba ko kisamite ndeko nanga pe na loba ba bilo musupi ya lukuta awe ko kisama. Très bien. Makamna na loba pona jekoko aw comme gouverneur ezala nango nzambe te ezaka sentiment nanga moko etini nga tante tango na tante ko kisami ndo loba ki wana nzambe ezala nango nzambe te ezala ngo biso batamokili to lobaka tango bakulutu ba isa biso ke mwana yekola tala kwanga tango tato za ba moyo. Ezala kwanga oya nini? Ezala yekola musala. Très bien. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Merci à Patrick Baz. Assisté ngai Patrick Baz. Merci.
Bon, ça la mot de la fin. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a dit au Bora Mabanga, Sili. Non, merci na Baïnio Sobalandi Bisso, merci à tous les Gaulois, Gauloises. Tout le 15 juin, très bien. Na Genève, Genève Arena, na Suisse. Ma maman Suisse vraiment tozuya wana ebele, tozuya mobondo. Wana muta okale biso ni muta okufa siko na nzela. Tozuya mobondo muta okale biso kombo ya sute. Olongo la kombo biso to olongo la yo na Congo. Olongo la kombo tana ndeko na ngai te démontrer force moko extraordinaire. Batu baningi ba longola eloko yo et comme la kibiso na te batu baningi ba longola ba longola eloko elekela kibiso na niveau ya Schengen. Mais ba pona ki bilongi pourquoi bilongi mususu wana ekendeki soki dossier na biso zaki mabe pourquoi batu mususu basoki visa tena biso ki dossier na biso zaki mabe pourquoi batu mususu basoki visa ba mususu bakendeki basoki visa bakei biso nde toyaki ciblé asiblaki biso nde alongolaki biso alandaka biso makasi epe aza fan club na biso epe azalaka na mposa tokóma ya ye mais monte oyo atiaka toboya na biso nde atielanga mpena 1 million des fois de dollars na boya 1 million. Oui, comment on pas besoin de Rogoto. T'es n'aboye na ngai. Ah ouais là. Non papa avait. Na papa veut faire le gola. Très bien. Bon. Tozuya mobondo le 15 juin à Genève. Tozo sala be mission aux très professionnels. Très bien. Toko finga mutute, mutu na mutu asala musala, asala marketing na bango, orchestre na bango, na kwe na bango. Merci à tous les Gaulois. Merci à tous les amis de l'IT à Kanda. Merci à Maître Mabende Bacharge. Merci à Papi Bouzi, papa français. Merci à Maison Kitam, c'est Pablo Kitambala. Maître Animal Mbata, Tata Pambola yo. Et merci à Rigen Mokonzi. Bisika Bizwami yo. Merci à Dieu, merci Kitumbu. Tata Pambola Bino. Baïnyoso, bo soutenaka. Dadi, l'ité à Kanda. Moutakala Nankolo, un contre tous. Les Parisiens. Djika, Mwana Poto. Omi mikolo bazebelanga ba mama dadia ye oh dadia ye ba mama jika ye oh jika ye oh dadia ye oh dadi mokonza babolwa jika ye wana nani akobeta dadi mutute akobeta dadi ezala wangila obeto te rien Bazali aza boyete la poto. Ya. Na sali émission na Tour Eiffel. Mona ki ngote neto ya mai na bakali. Mwana ruwa na pesi bambote. Merci na ba journaliste nyonso. Bandeko pe bozo ki chance ko yamba ngai te. Bo excuser ezalaki boboy be émission kuna. To biso boy be émission te. To poni pe émission mon côté. Ezalaki ba programme na biso ni ezalaki satiré makasi. Ezalaki penate ezalaki mukie. Et par rapport au classé, visez à qui n'a moulaï. Mais tant de autres classés qui, tous ont rapport tout ça à Makamususu, c'est notre programme tout ça nango. Très bien. Pour ce moment, merci na ba migenyema, merci na ba nyonso, ba maman Château Rouge ba silge makasi, moi na biso dadi ya comme na Château Rouge te ba maman bolimbisa ngai. Ba maman bolimbisa na zuya lisusu. Merci na ba na Nzambe, CFC Paris. Tata Pambola Bino, merci na CFC Kinshasa, na groupe Les Bons Samaritains baza organiser Mobange na Dedati le 20 et le 21 juin à cause de la foi 9e édition. Na bosani susute le 26 mai oyo Monseigneur Nzambe pasteur Mike Kalambai a robeta na Zénith de Paris et le 27 juillet 2024 na robeta en stade des Martyrs. Nazoni ngana kitape stade yango parce que bakundi biloko kwa mabe na bata silewe na longolango bata nini na bato nini Kavoyo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'être venu. Merci à Jonathan Dario. Merci à l'équipe Chupana. Pourquoi pas Jackie de Colombe, Mambo Tebele. Merci à Coca Fils, Mambo Tebele, Joyce Soleil. Ah, mais Mambo Tebele. Ah, nous avons vu ce petit stade, mais nous avons un stade très satanique. C'est satanique, Sundeni. Ah, Nzambe na ngai, bon Nzambe na Congo, kufi na ngwe. Faut participer na hôtel à Satan ninga zo koto le belo côté ba Matu Samuel bosi la kamabe spectacle ils a spectacle
Non. Namona nanga ba stade betama mais pasteur vraiment. Spectacle. Eza pena stade yo. Namoni pena bonzambe te vie chrétienne pena na kata stade namoni yango te. Milangi ya bière na tongo ba prudence. Babilo na tuni eze ko bonde. Yaki ko salama awa to likamnini. Tala. Pasteur Mike Kalamba il parle faut que je na babiloko oyo. Po yo neto yeyo zaka na bonzamba solo. Ko je babiloko po non ndeko na ngawali zaki dia blender akotaki. Est-ce que moi na nzamba ko na blender? Mboka zaki bien te. Est-ce que mboka zaki bien ta tanta ko baninga ba tante ye? Yena nango tante ye. Ndeko na ngai. Ye batu ba ko tante eza batu ba wela na bango nini betel. Nde batu ba tante ye. Est-ce que batu na ba yaki pona ye? Ba yaki ndeko na ngai. Nena aboya photo ça l'émission moko munene po to le bela makamo. Vraiment na se retrouver quitté. Et puis journal ngo na moni place batu ba yambi yesu le ko encore pe mobixité. Molimo kitaki te na moni ka batu ba rankini museki ndingo afandi liboso na moni ve la tortue na sima na ye na mi tu na yango on mona ti concert siaki wa tout le bundama parce que moni concert tala franchement na ko yebisa pasteur Moïse Mbiye concert na opena réconciliation et salamité o réconcilier ba te po ba guerre na ba rankini bazaki ani epelé mais façon de bavana na mona de Satan nda régner makasi Satan a régner on ngapena na tala ngona liste moko spirituel très bien so tali mona seboyi o mona batu mais li kolonga na no mona ka batani takala na kata stade wana ndeko na ngai na zo yebisa yo concert au biso toto zela eza le 27 juillet 2024 wana nde boko mona sikoyo défi te eza défi là tout monde il connaît parce que concert a foi Mike Karambe bat basimbi yango eza famille Majabu basali ya Nzambe to komona be spectacle buzoba wana te parce que biloko wana ngana ka sa foi partir za trop spirituel mais foi partir autant ne Satan azo kita et le beli eloko te eza invité mais invité ko pas mais la pe Satan. Voilà, merci de vous appeler une émission par Trosolango. Oui, appelé Miki Mato sur le Mamba concert. On a tel ça ba spiritualité. On a pena Mosala Nzambe. Mosala Nzambe banga bibanga bangatin. Voilà. Merci beaucoup Dadi, merci d'être passé dans Mozino dans la chaîne de Congo les Ziba télévision à Tobato, c'est que les gens disent merci à vous sur la télévision, de Routane Barrière. Ciao. Congo les Ziba TV, Congo les Ziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.